tambola pour na pongezo ngaiti na kotaki aveni moko aveni na kotaki na monaki 6B na moni ketch ya jaune na mwasi moko na kati ya ketch wana na deux éléments di banda ya ketch wana makadam ngape na utaki banzela na ngai na tambola na ya okuta na kuna paya na so na lala na kuti bango batelami kaka na tunisi bango mese ero bosa la nini bango balobi yebisi ngai leka na banzela na yo ozoleka ngai yebisi tayi bino bango yebisa ngai na leka na banzela na leka te o RDG comme déjà interdit déjà vous a suspect moko wana asani ya kupitiliza ngai aboto nga arme akanina na nchoto asitobuna na arme bisumi bale wana moko no yatikala epema lisima kuna azo opusana pona bakoma mibale nga na zanga moko basala action si balinga ko bale venga isupi balinga ki baboto nga arme na yebaki te na pena zomi eto mto la arme wana ni to la arme mutu wana bale kotaki na chambre ile kilo la wana ndenge bale bimaki izwaki yenga pena kopanda kitemo konzina ngai ti ya ko ninga nenga bazaki le mwaso azali na kachaka demare motuka muninga wazaki viva kocha motuka wana bakivaki ngape na jusu nzela ya kokima kuti na kati ya secteur na biso bale na nation autorisé nous autorisé te kasi kosomba eloko batukisaka te so nengo besomba eloko na utunaki po kende ayebisaki bango mokonzi na eloko oyebisaki nani mokonzi na parce que il faut le babosembo pour ça tribunal passe te ya kokende kobengaka bato donc otangi mutu oyebisaki tobengi ye aye liboso na yo oyoki il faut le babosembo oza liboso ya tribunal le babosembo yo moko lobiki epekisami ntango oza pike obima ndeore ya palais de la nation sikoyo tribunal atuni yo komaki na 1000 mètres ndenge nini na autorisation ya nani wana mokonzi na tambola kini autorisation mutu te autorisation mutu te est-ce que na musala soda epekisami to eza malamu ndenge oyo ekoli musala soda mokonzi totambola na biso kasi bisika di wana na yela babeyiki na ngai te totuli te na musala ya soda ndenge oyekola epekisami maître si vous voulez communiquer retirez mwana mboka na musala ya soda ndenge oyekoli po biso nyonso awa toza basoda ata bapolisier biso tu tokota na sei est ce que na musala ya soda eloko epekisami eza malamu to eza mabe ndenge yo olongwaki kuna okatisi sa mitindo ya bakonzi na yo eza malamu to eza mabe wana nasalaki mabe nde natambolaki na momo osalaki mabe no siko tribunal alingi ayeba ozalaki na mandoki ozalaki sa mandoki olataki teni ozalaki ndenge nini munduki eza individuel eza yo badutango mpona nga moko badutango mpona eza yo kosika nyonso okende nango kozala nango ozalaki na teni correct ozalaki na teni correct ozalaki mpe na manduki na yo ozalaki na manduki na ngai ozalaki na combien de minutes na chargeur wana ekotaka 30 coups na chargeur 30 coups ozalaki na chargeur moko to mibale ozalaki na chargeur moko kaka ozalaki na chargeur moko oyo bayeli biso awa mais chargeur yango tomoni eza na 30 coups pendant que yo oyebisi biso ake ntango bozowela masasi bozowela munduki selon théorie na yo lisasi moko ebimaki ebetaki nde moto akwei sikoyo awa ntango ozongisi manduki tomoni 30 coups elingi koloba boni lisasi wana ebetaki bango mpe moko na bango mpe azalaki na arme susu moko na bango azalaki na arme nayebi te arme wana ye azalaki nango soki na mission ye azalaki na arme wana yango tolopotana na arme wana na lisasi nde ebimaki nga mpe nayebaki te yango na bango moko azalaki na mwana mboka yoka tuti kolanda yo awa te bonzi tolandi yo awa oyebisi biso boye ntango okei na bitambola na yo okuti mutuka ya couleur jaune ketch
mwasi mobali moni bango suspect bango tuni bango après moko aye bani owela munduki ntango mosusu alinga ya kopusana omoni ale lisasi na kowela wana lisasi ebimi na munduki na yo nauti koloba esali ata 5 minutes te sikoyo ochange suke mosusu azalaki na ndenge ebimaki lisasi na munduki nango mpe nayebaki te parfois forcément ndenge balinga kobotolanga munduki yango bale ebimaki kasi yango wana te bale ebimi na munduki na yo sikoyo tribunal alingi ayeba yo okendeki kaka na chargeur moko chargeur wana ezalaki na 30 munitions me ntango bakangi yo bakuti lisusu 30 munitions nani abakisi munition moko wana wana moko nani abakisaki munition munition nanga mpe nayebaki te ni moto abakisaki nga munition nayebi te donc beti moko yayo zaki 31 tango beti moko ale tikali 30 c'est ça chargeur ekota 31 te ekotaka 30 kuba parce que nana bakisi munition moko ole tikala 29 tikali 30 ndenge nini wana mpe mokonzi na ngai nakoyeba te sika sango ebimaki na munduki na yo selon version na yo ezwaki moto wana place bon esika ezwaki moto wana ezalaki na butu nga mpe nakoyeba te oyoki kaka ebeti boye moto akwei nga mpe akwei na présence na yo bien ebeti ye akwei na moninga oyo azalaki wana bademareka bakutia motuka nga mpe nakimi nayokota na esika na ngai alingi ayeba soki tokeka na version na yo ntango bozowela munduki yo osimbaki ngambo nini moto wana asimbaki ngambo nini maboko ya biso mibale ya moto wana ezalika na katikati ka wana nango ngai ye ezalaki na kati ya nzoto ya mabrete ye asimbi na katikati nga mpe nasimbi na katikati tobengana nango boye sikoyo nana azwi lisasi oyo azalaki oyo azalaki koya ubia oyo bozalaki kowelana na ye ndenge yo olobi oyo azwaki lisasi oyo tobana owelela yene arme wana sikoyo ezwi ye ndenge ndenge tobana owelela arme wana ye chambe nana fungola isirete ndenge tobana owelela wana sikete mpe yebaki te efungomaki ndeni na bale yango mpe ndenge sikoyo nana kota ebali na chambre na mouvement wana mokonzi nanga taka amisa me motu moko nde akokota bale no papa motu moko akokota bale kasi ete opotana na ye na ngai yo na ye nani akotaki ndenge omoni bon bale ekutaki na ndenge akowelela wana nga mpe nayebaki te bale ekomaki na chambre ndenge yo omoni nani akotisi entre bino mibale konzelanga na biso mibale chambre bale na chambre nayebaki te ekotaki ndeni yani tobana owelela yango bale ekotaki na chambre nga mpe nayebaki te sirete tokoloba na kowelela ekotu mais sikoyo bale ekota na chambre biso tu toza basoda no mpo bale ekota na chambre mwa effort moko kosala ezali arme ezali na ngai na nzoto kasi ye mpe asimbaki arme na ngai seki aye ndenge aye mpe komane mpe arme seki aye mpe komane arme ndenge tolandi yo ye asimbi arme zela yaka nao na munduki komanda detachement yaka talake l'émission ezala na kati verifie mwana mboka pesa ye lata ndenge onataki zalaki ndenge wana simba micro na yo voilà sikoyo yo simbaki wapi ye asimbi wapi ayaki abali ngai nabimisi arme boyo asimbi arme boyo mpe nasimbi na suka mpo nasingiza mokosi ya baarme na biso basingiza mwa molai ayo ebengami boyo ye asimbi nga mpe nasimbi ayo toyopetana wana esinga te ezaki biso kofungwama ye asimbi awa na garde me wana yo osimbi wapi koto yo osimbi kote wana boye na mosala soda nani aza na possibilité ya koarme na oyo asimbi koto na oyo asimbi kuna nani aza na possibilité ya koarme mokonzi nanga positivité arme eza nde tina nako arme kasi nga mpe na arme akite kasi na motima tonosala wana seke bale ekotaki na chambre ye abendaki mpe asimbi awa toyopotana maboko na ye awa nga mpe awa toyopotana mpo nakende na arme nga mpe aboya kaka alo tino misapi elekani detente tito misapi elekani detente bale beti problème nde ya koarme nde tribunal alingi ayeba place nga mpe na arme ake mokonzi nde tona owelela te kowelela siko mpona yo moto wana azalaki soda
bon civil ya simba soda na tenite ya simba pe arme te pe kisimi ya civil ya simba arme soda ta ndinge ya tono le wana seki aleka na maison militaire c'est aleka na soda de soda comme ça soda oui no yende armaki ah ela botika ye mobalo yende armaki beyo ko sala ye armaki arme eko sala nga sukuna armaka ya ngo beta mbala mo wali mpanye kutu te nande ngisi moto fonga maki nande ngo bali kutaki na shamba mukunzi na kupana kitu te neto no ya bo busapeleka ni tanti bali bini okay mutongo akoyaki msi place mbamo tanga kwesi place yo sali ya kwesi place ko bange pe zungai na pena kimi na ngaba minga ne pe bazaki wana ba demare mutu kwa kucha mutu ka ba pili na tango kimi otiki abotola ke munduki ba yo kimi na munduki bon aya na bali ya bimaki bongo azengi na kidaki na munduki na ngai kimaki na munduki na ngai ero komi kuna sika bande kuna bazali oyebisi bango ke na uto beta masasa bon aya na koma pa mande kuna ngai bazali na ibisaki bango te na uvika mai te am na kati ya munduki na ngai usukoli kano oui po ela kisaki beta gite bon yegela kisaka ga so ibimaki moi solo ibimaki ya so alisasi ka ibimaki kaka bango bayokaki so alisasi so wana pe na so alisasi to beti na butu fo yo kaka mkonzi batunaki yo te ke me mwana mboka yo uti koto metodimo masasi kuna batuni yo te batunaki nga te nga baya kozwanga na sapongi basali assemblement torole eleli yo masasi beti libanda basali ensemble yo ntango ozongi olali ozwi mai osukoli kano apres olali na yo boye nde rassemblement esalemi abandi koluka rassemblement esalemi na baarme nyonso se biso mopanzi basali rassemblement bakoma vérifie baarme so bavérifie arme nyonso esisi bayokuta arme nanga mali nde batuni yo batunaki ngai te bazwi nga mbala moko babimisi ngai na miso ya bandeko nanga basoda bayebisi yo nini bamemi nga mbala moko ti eta major na biso bayebisaki yo nini ntango bazwi mai na kati bayebisi yo nini bayebisi nga mpe eloko ti bango baloyebisi ngai yo kodi yayo arme nomoni tomoni oyo na mai tomoni oyo sixpe nalobi mpe mokonzi arme nakuti na mai ngai auto kosokola arme ekoyaki na mai sikoyo oyebisi bango te kobeta ye masasi wana nayebisaki bango te obombaki mpo nani kodia mokonzi unité na biso wana fo so oyebisi bango mokonzi asaki mwa yare ya masasi ebetaki balinga kokanga sikoyo na masasi wana omoni certificat de décès acte de décès eye wana babi masasi wana obetaki motu wana akufi nga mpe nayeba te mokonzi na ngai motu wana solisasi soki esika nini nga nakoyeba te awa na motema poitrine akufi sikoyo mpo na yo esali yo ndenge nini mokonzi na ngai mbemba oyo esoleka biloko ya mokonzi ekojustike ngai kaka soki nakende prison nyonso napesa maboko ya nzambe na oyo nyonso ekoleka balimbisa ngai nyonso napesa maboko ya nzambe ate nake esika mpasi nzambe nde akobatela ngai esika mpasi wana oyo esika moto wana akufi mpe aza moto esika aza kosambela oyo asimoki mbango wana makila na ye wana ezoganga pambo biso mokonzi makila te ekangi ngai asoda mpona kokufa mpona ekolo nga mpe nakende esika mpasi ya prison soki mpe nga mpe nakokufa na prison nakolanda ye na lilita tokokende kaka biso nyonso lilita na moto akotika mpe libanga kozala te na mokili sikoyo olongoli moninga vi kaka boye estce omoni yango malamu nga mpe te na bongi bato bawelela arme mpe lisasi ebimaki nga mpe na miyebaki te keme arme na yo lisasi na yo estce ye akolingaka mibeta masasi ye moko po akufa prévenir akolinga te mokonzi c'est-à-dire que yo nobeti ye masasi tomana welelali arme lisasi na ebimiki nayebaki te na ebimaki lisasi sikoyo lisasi bino na ye bozowelela mpo na nini ezwi yo te ezwi kaka ye kano na ngai ezalaki liboso na ye kano na ngai monduki ezalaki na liboso na ye azalaki liboso na ye na nsima osikoyo akufi olobi nini mokonzi naza likambo ya koloba te nyonso ezala na maboko na bino bamokonzi na ngai voilà bakonzi babandi kotala banani kosangisa manduki nyonso batali bakuti ya yo eza na mai na kati yango bakangaki yo sikoyo batuni yo kaka après 5 minutes
que au sukola qui quand on dit qu'il n'a pas la nini, on le baise à pour qu'elle est au sukola. Hein? Quoi dire? Il faut zalawa. Nous expliquer Bosembo. Bosembo n'est qu'au big sayo. Bosembo n'est qu'au bon maillot. Donc il faut expliquer Bosembo. Hein? Les gens m'ont dit Mamoutou. Il faut expliquer Bosembo. Au sukola qui quand on dit qu'il n'a pas la nini. Kana munduki pona sasa bitaki ngosina ki yabo mandisa sulu wala ngomanda chatu mama yiwa ongosko pona ki ngina ngokosa kana bana yo bosembo za likambo ekoyi oyo sala ki ne oyo koloba oyo salite ne oyo koloba te hein. Deuxième question, monsieur le président. Est-ce que vous pouvez confirmer au tribunal que vous avez trouvé suspect les personnes que vous avez vues la nuit du 22? Est-ce que vous avez na au moment qui va mon suspect? Ndenge batela maki mokonzi na ngai na mona ki bango sisi. Nous avons donné. À quelle distance avez-vous interpellé ces personnes suspectes que vous avez vues la nuit du 22? Wana oyo mona ki suspect. Et puis tribunal linga bakisa mona ki bango suspect par rapport à quoi? Suspect na mona ki bango ngape nzela na bango ya na yebaki te na kokuta na likambo wana. Na mona ki bango suspect pona ni bazina kechi bati pasi bulili moi si na kacha kechi. Mi bale batela ni na taki ba veste. Siko ela na moni bango bongo na tulisi bango papa aero bo sala nini. Ayibisina yi kende na manjela joku. Siko na distance nini oyo mona ki bango pe o interpeller bango. Ezaki na distance nini? Bon distance tozaki bango ezaki ba distance ya 5 mètres. On a bala solo na bango. Monsieur le Président, la question est la suivante. La nuit, vers 23h, militaires en tenue, il constate, Monsieur le Président, qu'il y a des personnes devant lui qui sont suspectes. Et lorsque les personnes allaient vers lui, ils avançaient vers lui, quelle a été son attitude? Parce qu'ils étaient suspects. Yo soda, au fond de bango baza ba suspect. Nous avons une distance à 5 mètres. Si vous avez avancé côté Ozali, état militaire bien formé, attitude dans Ozali. Bon, mon continent là, il va y poussa, il va y avoir makasi na bango na yeba kitesi kitesi na kosala na nini. Oyo ti tribunal là comment les bango suspect. Na moni bango suspect, na tous bango. Yoza militaire bien formé et puis ceux qui bien formé wana te. Oza na pour ça la sécurité, la commandant suprême. Et puis les quartiers, oyo bureau à mokonzi mboka ezali. Omoni bato suspect 5 mètres. Si quoi babandi ko avancer vers yo. Pour ça la ligne yo, tant soldat. Bon, ici quand on a qui magité mokonzi. Qui magité bon ça débat là. Soldat malamu il faut qui. Oui bien là ça te. Na biskadi wa sokuta na ngoso zali moko soda bango bazaka exemple na ju bango ba 5 yo soda zali moko. Bazaki mi balé ndengo. Voilà je exemple so ba 5 soda zali moko faut ça to kuma. Si vous toquez le temps oyo baza 5 ah tozane yo zali bango bazami balé moko azo avancer. Yo zala mandoki na yo. Hein soldat bien formé. Attitude na yo kozala ni. Tu fais quoi pour ça la nuit? Il faut pas intervenir. Il faut intervenir. Tu réflexe na yo kuzalani, tu fais quoi? Ah mwana mboka. Kunjidanga ni kama ni kama ngolo batina na suki wa magistrat ba bala ndanga ni kama mavuka na nani. Merci Monsieur le Président.
nous avons dit que les affaires sont déjà appelées, Monsieur le Président, la mission d'un élément de GR de la garde républicaine, tel qu'il est là, Monsieur le Président. Quelle est sa mission spécifique? S'il peut rappeler au tribunal. Est-ce que vous avez une mission là? État élément des années. La mission est de regarder le président en vie, na foyer, ok. Maintenant, la question est la suivante, Monsieur le Président. Ils ont qui mission là? Mokonzi bango ya mo sixpe ayo bisanga bana yo bisanga go la sanga litalité na bino ya ero botela me gotobo la sanga bakati na bino boya ki la sanga bakati moyo musinga ki bato na mona ki bango sixpe ya moto na oma ya basi soda sele kati fa bi musa mokonzi kati sango. Mais est-ce que la mission là yo na moment wana et puis na musika kuna de 1000 mètres. Nza musika mingi te mokonzi na ngana. Biso tene toza kutambola na biso tokela musika mingi te zela na okolo mwana ya wa okekuna na Pullman po eza quartier na bino sans mitindo ya bakonzi na yo prévenir mokonzi kotambola ya motu ezalaka aposa motema na ye yebi te na motu wana papa ntango oza soda posa motema na yo eza esu te ntango oza soda ekomi posa eza nde maloba ya mokonzi na yo nde oza kotosa. C'est quelqu'un qui a un problème mental, Monsieur le Président, un détraqué mental. Nous aurons besoin, Monsieur le Président, au moment où on va vous présenter ces documents de l'hôpital, attester son état, Monsieur le Président, on va formuler la demande à votre office tribunal de lui mettre en disposition des médecins pour attester s'il y aura des contestations. On n'est pas encore arrivé là-bas, Monsieur le Président, des deux, parce qu'un détraqué mental ne peut pas être commandé. À la même occasion, Monsieur le Président, nous allons demander la comparution de ce commandant accompagné. J'ai entendu citer ici Peloton section. Monsieur le Président, parce que, comment expliquer... Le tribunal va vous accorder la parole pour développer tout ce que vous dites là après. Laissez d'abord la partie civile finir avec des observations et s'il a des questions à faire poser, c'est juste après que le tribunal va vous accorder la parole. C'était une demande, Monsieur le Président, et c'était déjà fait. C'est que ça va, mettez-vous. Voilà, partie civile. Vous avez besoin de Mayomé là? Ou bien vous êtes malade? Ok, comme vous avez besoin de Mayomé là, vous avez besoin de retirez-vous le peu. Nous avons suivi avec une attention effectivement que la nuit, deux événements, il y a eu des accrochages. Mais il a tenté également pendant ces temps-là à nous faire un très bon scénario que nous avions suivi. Nous parlons de catch à ces heures-là, à 22 heures. Parce que jusqu'à preuve du contraire, 22 heures passées, on atteint 23 heures, la circulation des véhicules. Jusqu'à preuve du contraire, il n'y a pas une mesure qui lève cela. Donc nous avons du mal à croire à ce qu'il a dit, partant des évidences. Il dit, certes, il était en débandade, en balade, et l'expression militaire, bon tabac. Alors qu'il était piqué. Il voit deux suspects, ou il voit des suspects d'après lui, et il dit qu'il est un commando. Je pèse bien le mot, et le mot est sacré. Un commando dans l'armée n'est pas n'importe quelle personne.
c'est la première personne lorsqu'il voit les suspects. Il est la première personne qui a toutes les aptitudes et capacités de maîtriser les suspects. Et lorsqu'on lui a posé des questions, il ne nous a pas démontré en quoi, lorsqu'il parle qu'il y avait des suspects, ce qu'il a réellement fait. Voilà pourquoi les partis civils estiment que autant que le ministère public, à travers ces questions, a prouvé qu'il y avait lieu de les clouer et qu'il a cloué, les témoignages du témoin oculaire, avant que vous puissiez également lui poser des questions, mais la partie civile, à travers son collectif, a trouvé quelques questions que nous allons nous faire relayer, mais moi je pose seulement une au prévenu. En voyant le suspect à ces heures-là, lui armé, devait-il sommer les suspects, oui ou non? Prévenir, commando le suspect. Est-ce que vous avez qui ça c'est du polo toté? Là, il peut me continuer à qui peut aider au but de ma société. Ça c'est des taquins qui m'ont porté à âme. Ça c'est. Mais dans mon lieu, suspect au but de ça, car il y a d'autres personnes qui ont battu. On va s'approcher na yo pour la ligne au sommet tel licolo. Vous connaissez. Pour y bandeni na pour maîtriser bango. Oui, à Amélie, tout ça, bon, ça c'est du maquis, Wanapi. Azalaki à 5 mètres, n'est-ce pas? 5 mètres. 5 mètres. Dia avancé, Yozana Munduki. Bon, la ligne était au sommet. Comme ça, tant qu'au sommet, pour avancer, le sous-sauté. Si vous avez un sommet, la bête du colon, il y a un camarade. On se justifie au sommet. Et puis, tant qu'au sommet, il y a alerté, il y a un bazar pour toi. Il y a un banc pour récupérer. Mais yo tiki soki to la version na yo ti ba ya ko simba yo na nzoto bo banda ko benda na maluti muto armé yo moko yebite munduki na yo moko ndafungoli sirete yo yebite ça c'est dimi là il a force moto wana na soda na njanjo tumkibu ya force moto wana na ko bunga no azaki munene mingi na mingi ba pinza mobali ya tonda azaki commando te yo za commando azaka na mukete ya abali mtoto mke maladi te kasi yeye na moyo yake yeye makambo kopotana na yeye commando za mukete commando za muke mais za commando hein oyo za commando a lokuta mkunzinga pe musala parce que obangi mutanzo tumunene utaya za na civil ba pratika tanga l'étape sana mundu kisu mutu mekiko betanga makobo oyo ba inde ni gaza pratika un maître bazangi sasa mkonzi na mali wasimele na maître. Ok, ça va, on évolue maître. Combien il est embarrassé à nous dire la vraie vérité. Alors qu'il avait l'obligation de sommer pour maîtriser ceux qu'il qualifie des gens suspects. Il n'a pas fait. Donc ce qui veut dire qu'il n'y avait pas de menaces. Les gens n'étaient que paisibles en train de marcher, mais ils l'ont tout simplement rencontré sur la route et il devait leur faire cette obstruction. Une deuxième question. Il a affirmé ici que lorsqu'il les a trouvés qu'ils étaient des suspects, l'un d'entre eux avait une arme. Est-ce vrai? Et si c'est vrai, lui, en tant que militaire, peut-il nous dire de quel type d'arme s'agit-il? Bon, puis na occasion nini yo monela yango ke moko aza na munduki. Bon, moko azali na munduki ya oya usu. Na usu ya polisi ya mukuse wana.
ngama na mona kama la tagango sunga ya kupusa na pembeni na yetu unosa debana oyo azali na mundu kite mwasi na kata mutuka soki nga pena peta ka banyole ngoni baba ni wabutu na amelita bali ngao kini na mubi bali ngao levinga ye batanga mutuka kutoka ngao kini na occasion ni yo mona ke wana zala na uzi ona uzwana na mona kama na misu na ngai na occasion nini na mona kama kwa ni na grimace muninga ni wana yepe azali na ame azuya kupusa na pemini na ngai la grimace ndeni lokali kako na wana grimina tu sa ikeso nazo grimace no siko grimace ebine grimace zaka siko grimace ndo ndeni teke soda kuti mutu na lipana nzela ele misi spray fona tu sa yo uti wapi trakaseru bia grimace wana sake woni ngobenda yo mala sake trakaseru tena kutula ke logo tena kutula ke pambongo te sake pena posa bambongo te na pena posa ba telefone na siko grimace ndeni ndenge na mona ki bango na mona ki spray na bana tu sa bango bala sanga identité na bango bakati na bango soko moni mutu suspect il faut grimacer bon kunzi mboga ba kisasa ilali kisasa batu balala basuli mutu azolala te azotangwa na bege na butu wana seka za mutu mabe oyo pende ngoza otambola kono za mutu mabe parce que place na yo zande na kati yo komi libanda place weza ya yote est-ce que za mutu malamu na hata mula te ke soda ya mboka fana tambola est-ce que soda waza na musala akotambola bontapa ou bien akotambola kolanda ni mibeko ya bakonzi na ye donc ntango yo komi kuna yo toza mutu mabe donc yo mpe bakomona suspect parce que soda d'abord na butu akotambola ye moko te mais yo bakuti yo kuna asunga mpe ndeko moko ya mwasi kaka bongo na misala na biso moski soda o yango olobi biso toni totambola boye soki omoni kare eza na molili ozosoda po kotala ekanoni ezoleka wana asungaka mpe mwana mwasi kaka boye basikotyaka ye monoko bakangi ye maboko wana sikola na beach soki ngai te mwana mwasi wana soki balevaka ye bayaka kobwaka ye esika wana chance nga na mikotaka mwana mwasi wana asungaka ye tribunal alinga ye 4 metre ya mosika mingi te na motuka bapansa ndenge ma liboso batiango ekota molili polengo nango eza pasi yo pusanaki na kote ya motuka yo pusani kaka kote na bango ngai nini akomaki deja justement apemi na motuka na bango mpona aleka motuka namoni 2 personnes na ngambo na ngambo mais sikoyo osololaki na mwana mwasi wana te mwasi wana nga nasololaki na ye te po apparemment olingaki osauve mwana mwasi ndenge tolandi question moko nalie nasongaka mwana mwasi moko boye badekotaka ye shikotya monoko na maboko nakutana na action wana na beach kuna na beach ngobela nakutana na action wana yango mpe nayali question wana yango mpe namonaki bongo namoni deja oyo suspect bato babomaka bato bango oyo babwakaka bato libanda bango oyo yango bato très suspect mibale moko aza na munduki omoni mpe munduki yango uzi malgré omoni munduki mais yo munduki na yo eza kaka na bamuniere na munduki na ngai maintenir yango kaka malgré omoni ke bato oyo baza suspect danger baza mpe na munduki mais yo eza kaka na munduki na yo commando bien formé garde républicaine est-ce que eza normal réaction na yo est-ce qu'il fallait ezala wana biso nanga mokonzi nga namonaki bongo mwaye nasalaka biso nabeta masasi mbala moko eza te nazelaki ne ye motu wana ayaki kosimba na nzoto ozalaki abanda yo na masasi po ye azalaki na munduki moko azalaki na munduki moko azalaki na munduki te oyo topotanaki na ye abona alingaka botula na munduki yo oza kozela oyo azalaki na munduki wana abanda yo masasi bon esika wana soki malinga yeso abetaka nga mpe nani akobeta wana esika oyo tozosela nala kobeta moninga ye abandi yo liboso yo kobeta ye lisusu wana osi olali ti ezalaka bongo mokonzi na ngani awa yo bandaki oyo nde obomi nani tomokaki ndenge basimbaki arme na ngai jamais mpe basimbanga yoka awa yo nde obandi yango nde moto akufi yo nde obandi nana bandaki te ye nde civil wana osimba ngai bandaki nde nini mpona ya kosimba ngai soki alinga aboma yo ye azalaki na munduki no alinga abeta yo deja soki alinga baboma ngai ngabe na nango kufa mosala soda mpe ndingo kolandelaka moto wana oyoka sikoyo donc tribunal a comprendre que kanga ngai lisasi mpe yebanaka kaka talo sebeti taolali wafi foloka yango nabangaki raisonnaki na raisonnaki mokonzi voilà ok
bongo ipesa ina kanda sima kinga hii yango sasa kitaka kanda wana ndio be ana video kama video ya mwana mboga ya pesa ya micro mettre fait avoir kanda wana ndio be bona video continue na tambo solo nkulu na bongo ya pona nkulu ela kutana na bisikadi wana hapa jina kukutana na bisikadi kwa kubomana ya baadhi na kunyeta wale wakufa ngome singa yikaka ukivasha pesa la wana na pia ibakita kukufa wewe ikuozwa eme ya kukufa tena. Sens, Monsieur le Président, parce que apparemment quand des ongles, je ne sais pas s'il est en train de trembler et je ne vais pas être à côté de lui pour ne pas être la prochaine victime. Kunjilanga ilongi nanga isa kabuli kati wamba mbona ilongi nanga na za nisina kanda kanda singa kanda ti ilongi nanga kali za kabuli kanda za kana butua sipi na kangi kanda yone kokopani na shikana kangi na kanda ya mutema mabi. Voilà. Et la dernière question, Monsieur le Président, c'est de demander au prévenu si avant qu'il ne puisse se livrer à sa randonnée libre qu'il a appelée patrouille unipersonnelle, il avait pris un peu d'alcool. S'il avait pris un peu d'alcool pour pouvoir aller faire sa patrouille seul. Bon, tribunal ngaeba ndengo FC que ozwaki mwa ewaka muke melaki muke mukontina melaki mukiti zaki na tambola ki na zinga bana mukandi bisese na ngai na ko luka bana boya toli bana balala gati bana boya toli nde bana ni wana makelele di ofana kimya banda luka bana ni Nabo na luka basi balala gati basi balala gati uzaki na posa basi na matuani na ngai uzana 3000 na matuani na ngai sina kama pako ya pesa ile na zo donc koto ba 3000 bazala na butu donc kufelika 3000 siko kanisa ki mwasi azaki na mutu kawana aza mwasi ya 3000 na mutu kawana ana tamuli baone na mutu kawana mwana wa msisi lakini suluhisha tupe mwasi wana tena na mwasi wana na mwana wa msisi na suluhisha pia mwasi wana tena na zabi na mjadala ngai mwasi kwa ngambo to ya nae tesi sama kama na bango ngapina so na ngai sika na ngai na dala siko yo ozobala te pourtant basi balinga biso sambongo omoni place ko luka basi ya libanda ya ba 3000 memio hein prévenir biso tozwaka basi tobalaka na mbongo penza te balingaka biso mingi me yo ozandi ya 3000 na libanda olingi kobala te bafutaka yo chaque mois hein? Voilà maître, il y a autre chose sinon on passe le même élan. C'était bon un problème il y a bela ki mutu ya mutu ni na njinga magasi kubela mutu akoyaki na mwishoki na shoki ya mutu akoyaka na nini koyaga na kuna na bichi kitaka mtu na beton na mwa shoki zogi shoki zwaka yo ya liboma ou bien mutu kaka liboma te liboma akoli kwa bonita na tu boika mwa shoki na hiyo doza na liboma te doza mtu normal maga mosala kina butu na ko yeba ki ango normal kabwa isi ndekaki na butu na hiyo na umani kwanza ndaki liboma te na betaki na sasa mbilango ate nini donc betaki no masasi na mulango ate beti normal kutana ngina bisikadi wana ngoni na te bana ki wana pe jamais ba butu normal mutu pe akufi OK voilà